C'est baluba baza ba frère tozala na bango banda bakima guerre bayawa toliaka na bango tomela na bango mais tobetaki bandeko moko te tobundisaki ata bandeko moko te c'est masolo baluba vraiment bakoseli bidon kikuti vraiment passe makasi mabengi mpe ezobuka prince beti me baposta ministère na kati ya Kikwiti avec muzitu beti me bali obeni na ko présence ensemble na kati ya Kikwiti awa mais sans changement na kati ya Kikwiti awa Nigeria kubona ata mutu babe solution le province ya Bandundu tiko yoga mo ata na lisolo te. Ils ont tambouré pour que les gens aient tambouré bien, vous en avez mal, vous en avez l'avenir des gens qui sont pour la sombre, qu'est-ce qui ne marche pas? Puis tu as mis ça va intellectuel et belé, puis ça va ministère et ça là beaucoup de choses à maintenant pour la boucle. Un mot c'est Papa biso toza malamu Kikwiti à part kaka o biso tozoyoka toyebi yango te mpe tosalela yango te baluba c'est baluba baza ba frère tozala na bango banda bakima guerre bayawa toliaka na bango tomela na bango ba désordre bimaki awa le 10 janvier tosilikaki mpona oyo tovotaki abimaki te tozwaki kanda mais tobetaki bandeko moko te tobundisaki ata bandeko moko te tovivaka na bango na lelo mpe na kati ya lopango na biso baluba baza bafutela tolalaka na bango na bana na bango tovivaka na bango alese masolo ya baluba vraiment bakoseli biso awa nde toza courant eza te mai eza te bajeune bazoza misala te bana basilisi baklasse bazosala te bana bazotanga difficulté condition de vie transport eza te mai eza te courant eza te donc Kikwiti vraiment passe makasi mabengi mpe ezobuka prince kala te awa moyen de transport okoma ya pasi ekoma bengi déjà etie mitu na boulevard. Un message pas à l'autorité et pas à la grande communauté à Kikwiti au à Kinshasa parce que souvent si nous sommes venus ici parce qu'il y a carence d'informations dans Kikwiti, le message n'est pas lancé na bandeko au bazana ba moyen au bakende ko déposer ba 100 000 $ pour le président pour nous avoir candidat président mais baza originaire ya mboka oyo nini basengeli basala pour que mboka oyo kende boso pe ba jeune bo se retrouver. Bon lelo soki ba jeune ja Kikwiti bazo souffrir eze pona bango ba autorité baza liboso so bango fu batala biso ba luka effort pata na compte na bango privé ba pour osunga ba jeune ja Kikwiti bango ne fu basangana basala association na bango ba autorité na biso to bundela ba pour osunga biso. Voilà, na pesio merci. Merci d'abord na opportunité que si biso tozana isengo vous kombo na yo je te présente comment on mon Pepe Winston merci to vous en demande tout moko par rapport à voilà ma Kikwiti encore un autre frère voilà Neko Mbote tozana mabele na bino Kikwiti inki mabele na ye comprendre la kia vous betonga ndenge wana Kikwiti inki mabele na beno. Bon côté. Non, non, on a plus de couteau, on va plus. Yo, le badouan, tu l'as dit. What de la issue est voilà na betu bona na betu Kikwiti mais na kati ya Kikwiti na betu bete mona Kikwiti ke butuka kanima babola ngaka ke développer bete me baposta ministère na kati ya Kikwiti avec muzitu mais sans changement na kati ya Kikwiti bete me bali obeni na ko présence ensemble na kati ya Kikwiti awa ata changement moshi ke élevé Kikwiti mabengi Kikwiti ba prince ezengana ba camion ba grand lourd nyonso ba camion poids lourd repoussa na banjila ata zole repoussa na njila moshi ngaye kuisa kidanga yo bugana ayo awa Nigeria kubona ata mutu ba be solution kana ba jeune kuisa le bo to la ta mataji na njila yo kumande leta kuisa to la mbogo na ba jeune ya be bu ya be tu yidiga be kuisa be yidiga ta be moshi bugana be yidiga be bana nkaka na kuisa be bo yidiga ba député Kikwiti banda bwemba shika wenkwa na Kinshasa tibu wata moshi yo butu ave tozungi lingana siko voilà déjà message qui toko makasi voilà un mot par rapport à bateau nous sommes bangami ba député ba originaire ya Kikwiti ba baza ko penser que l'avenir ya bano ko baza na sima na biso de na sima caméra ko baza ko penser que non mboko baza na société ya bino ko mona bino pe jeunesse voilà un mot par rapport na bango. Bon, to singa na bango vont va quitter jeunesse. Pour avenir à l'autre c'est pas jeunesse. Est-ce que 100 jours fait qui comment quitter 100 jours? Non, 100 jours est comité.
Non, on ça fait au moins une semaine. 5 jours de monde, on a pris une banzela, on a bas ça là. On a écouté depuis toza ah. Nzela moko ezate. Sote muto pe kotia hote. So de muto ekotia hote na mona kuta mutage ate ba mituka ko container nzela. Bino bolu ka mutage. Mais auto mona mutage kuna seke mpisa lelo sale maguna so de muto sale maguna litabiso ko nya bitabeza okanga manzela ezate. So okena de bonhomme nzela ezate. So na pascal nzela ezate. Mais comment na kati ekuti ata musala moko ezate. Président depuis Abima tambo na province belé ya kasa RDC. Le province ya Bandundu. Tiko yoka ngo ata na liso yote. Province ya Bandundu tiko yoka ngo ata mukete na liso. Vous comprenez? Mais surtout totali awa. Toyoka makambo ya enseignement ya gratuité. Mais selon information na landa ilobi, babi conseiller à président azaki awa ayeko lancer message abi 7e na 8e ezate. Il y a des préfets au bas se plaindre pas parents l'au-delà makamwana comment 7e rose a été offert le toyoka ekoya et okoma tina université kozala offert et baba na aussi primer 7e na 8e baba ndio ngona kati ya picha akinto yetu na ndege wakati makamwana pe sur finance ya enseignant na province mususu enseignant bana mongo beno ba malti bango so te na province ya biso a mongo na malti bongo te so te hôtel ba malti ana et goza plus ou moins 30 000 francs parce que ba o musu ba malti li ana to yo ba na ba enseignant ba za $240 $245 équivaut à 495 000 tu na tu total leader parce que ya kikuti awa ba sali ni ko apesa bango bongo te courant ezate na kati ya mboka molili na kati ya mboka bato batambola na insécurité ma ezate mabenge pai pour ba solution wana na kozwango. Merci toujours dans le cadre ya Congo analyse tout pour ça la descente un peu partout dans la République démocratique du Congo tout ça na Kikwit. Aussi merci na collaboration pour ça Libiso pour permettre que votre boule à travers Congo SNO TV. C'est une émission économiquement la Kinshasa na canal la Congo TV canal 47 puis na TNT puis na 3W YouTube Congo SNO télévision na question merci. Na nous tous soli boy. Mais un dernier mot par rapport à cohabitation entre vous et le Balouba parce que les autres reviennent avec ça que non bien vous tandis que ah ouais besoin ensemble tout le monde a vu non Balouba va être na moto bien vrai ensemble na Balouba ah surtout tali charge au bazwa pona bato au bauta kasai kuna o babenga bato na kasa kuana ezande baluba bato ba consommer biloko wana so tayi na kasa bato ba consommer biloko wana bata equity ba na kati te le contraire bata equity ne ba sala po ba cadre baluba po baluba ba oto boma bango na mboka na bango kuna bango ne so ba yake to kata bango bien o baluba no ba bomi baluba boye wa makambo na to yebi yango te ko to vivre na bango ota mona njabo tala bomo na baluba ba ebele. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je dis merci à Ngeliza Jacques ainsi que à ma consoeur en face de moi, Valencia Bongala. On est dans sa province et précisément dans la ville où elle a grandi. Je dis merci à tous nos abonnés qui vont nous suivre à travers notre chaîne YouTube et aussi à des fans quinois qui sont sur le canal 47 sur TNT. Tous en qui cuiti. Autant bon vous solliciter quoi. Merci beaucoup. Ciao. Voilà. C'est bon. Vous avez un ministre dans la vision. Ah ouais, ministre plan. Je dis, nous avons un ministre plan bongo. Ah, on donne qu'à la base, mais pourquoi ça ne se fait pas? C'est un côté. Politique ya mboka na biso lelo ekomane seloko mobo ya oelela so otalia touti propagande otoutiana babonisi bato na kati ya mboka apres avoir bomisaka na kati ya mboka babimi baministre babimi badepute basala eloko te ata projet moko te balance mpona province oyo mais badepute baministre oyo bana baprovince mosusu eza mosika awa te ntango makambo asala deja mpona makambo na bango kimbofetwana mboka ekoma propre réponse na biso yango akokubana awa soki bomati mpona botali kan na kambe ya kuna kote bandotonga stade wana
Ça fait au moins 5 ans passés. Si le stade doit aller les marasés. Papi Niamwalekana qui qu'on a que non va pour lancer stade où Kazamba. Non, je pas Kazamba. Stade la Kazamba wana. Ba oya ba uto beta ba concert wana ba mbongo no se kota ya recette wana ba tiki yango pa ba. Ba mbongo wana ba pesa ba responsable ba député na biso to ba ba chercher ba ni synthétique. Ese bambongo basoma synthétique faut utali bazoba mbongo balia na lelo comment OK la stade na kacha kikui na kacha kikuiti biso bayaya to na bouloté l'état za fois mona ba enseignant bango wana pe bazo déclarer mbongo bazo bakisa bango ezo kokate faut ba sala grève ça 130 000 bazo bakisa bambongo ebele na côté mususu na biso na province ya Kwilu na kacha kikuiti mbongo bazo bakisa ebele te ba enseignant ba yoki kanda lobby grève eza faut ba sala marche l'État va faire gouvernement. Attention, vous votez les sous-soutiens, mais vous que Bino, on a dit ça qu'on a sans votre que Bino n'a pas besoin de Pandana. Et puis ça va nous battre le mais président ya Jimmy aza muluba papa na ya lubaki le peuple d'abord mais depuis la côte le peuple d'abord wana mais wala biso muluba pe ala oya moka luba boyo mutwa watu to bomba ba luba c'est maria polu waya nyoso ba yoni akata tozana esi molanda ya koyamba yo na sasa mais eza na rumeur moko ezosepela kisaki no bango babomaki bango awa na kipiti yo babi ke nozali moluba un message est ce que ezali ya solo to lokuta bon nakoyi koloba likambo oyo nga namoni te. Merci beaucoup. Natika lomona te tovoi na biso ka bien bayambi bino kitoko toza na biso te bozolobe na bango bien quoi baza po ete mer na biso se quand même wana bango mobulu ezalaka soki oliki mobulu ozi yango bon mpona bien toza na bango ka bien. Merci beaucoup maman oyo toza bien boye na baluba ya ndede problème na bangambo bon ndi ngamba ne mukikui to basomba bien sûr mbutu il faut kumeka ivime eza bwalo to bashele baluba to bato di bien tout dit bien tout na bien to la kabili bien bon bien mkena ko yo toi ça qui bien ça va OK si on lance message merci beaucoup merci beaucoup je crois que nous sommes presque déjà à la fin ok toi sous na ba joueur na biso na kati ya ekuti awa bavutuka ba équipe avutuka ezali ba équipe makile ezali ba beta coupe du Congo ba bima musika ba kende mais so équipe ezo na kati ya mboka awa ba na terrain obetela balle te ba na terrain osela entraînement te ba na permanence avandi la te ba joueur ba motambo na nzela ba senga mbongo mais so totali équipe wana makila eza na équipe ya ministre na biso auto bima awa wilingo mposo awa il y a un ministre à flanc mais t'as l'équipe na ezangi permanence ezangi terrain ezangi courant kokosi biso olobi botia biso courant ka kobola eza quartier kokosi biso na kobola awa ekomi susu ke ba courant ya ba pano na ndeni bo biso ba pano c'est bon suba bolala trop pena to boyi bo fana bolia ba mbongo na bino nasuna posa na ngoti olobe ata